Grâce mbisi soko zoloba chaka kombo ya muto zolobela toyeba tala Grâce mbisi omoni mama YouTube tala e bien ozo sentire ozo mona face tango akotaka esprit ozo mona aza mbakasa te aza yuma te aza yakuza komona ntusa moko boye te tango ozoloba soko ozoloba na sens mosusu mozolinga ya yoka yeba aza kebere te ozomona elobeli tala e bien tala face tala tango akotaka face tala tango akotaka esprit oyebi bisika azolobela eza en face ya commissariat ya Kalamu bambila baza wana ebele auti garde à vie abimi mbala moko akoti esprit azoloba kote bazotala kote kuna bambila bazotala baprocureur bazozonga na ndako ya wana Grâce mbisi soki ezosala pasi po aza icône wana problème na yo a star okokoloba no lelo okomi star bakokoloba no Grâce mbisi okomi star mais icône soki balobi no seke okomi yango en plus faut balobelo na sage ou bien légende neti bale grand mopao mpe ezala confirmé na basage mosusu mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote bato oyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Anoirite Sainte Thérèse Sainte Ingrid Kabongo bandeko bandeko Grâce mbisi tango bozomona azoloba mingi ya trop ezali ye azokomande dépressive ye aza neti ndeko na biso wana te ya bipolaire ye penza dépressive donc ndenge azalaka wana ebongi kutu amelaka kisi moko na tongo moko na midi moko na poko mpe mikolo ekoya akobakisa dose soki abando kalikile kaka icône mama YouTube tango icône azwaki mobali ava ya France ye awelelaki mbangu koloba na 10e mois akobala sikoyo tango mama YouTube ayaki France ye azwi vertige batuni ye na moninga na ye na cousine na ye Marie Cuivre mwaka alobi molobaki obala na 10e mois me ndenge nini alekamata mwana mobali ya bato azwi ya tie mobali yeyo ala zozongisa ata na bali nanu te yeba kaka na kobala mobali yeyo akomosala babizeti nzoka na vi na ye nano alakisa mobali te nano abimisa aloba teke mobali oyo abimaka nanga ata kutu mobali oyo azobima ne bazosala émission alobaka jamais me wana alobaki kaka pote akambika asala pe donc asala lokola mama YouTube azosala alors mama YouTube tango akabwana imba liboso yatali yango nano azokalikile sima bazongani tura mibale tango mama YouTube akabwani akalikile penza biatali amoni ke mama YouTube oui azozonga Belgique allez yeba bando préparé après 2 semaines azwi mobali oyo azwaki abwaki ye bon kote kuna osalaki bien ndenge obwakisaki ye mpo mibali wana mpe mpo bazwaka mayele eske Grâce mbisi boza sire akoya kolakisa mobali aza na posa alakisa mobali papa mwana kutu azokoka te memi mwana mokola kokoma na 6 ans soko atuni ye wapi papa akozongisela ye ka réponse ndenge moko ngai papa ngai mama ngai noko ngai koko alors Grâce mbisi la sexy sala piscine no kitoko
bongisa ndako no kitoko salela musala na yo mutu soka za icône koluka te o compare na ye entre ba icône na ba icône ba se comparaka te star aza icône te tala na yebisa yo mwasi wana azalaka soki na sanjichu soki sanjichu oyo kuna azalaka na bamboka wana soki na mboka nini soki Philippines soki mboka nini wana oyebika balakisaka ino mwasi wana oyo azwa prix Nobel de la paix ozotala te na batelevizio bazotuna soki akomi icône mikolo oyo mpo ndenge balingaki tro na mboka na bango parce que ti lelo bayebi nano te soki akomi icône star wi sakoma balobelaki na batv tu me yo sikoyo balobelaki yo bona balobelaki yo te batiaki kaka foto ata balobelaki esali nini Karine balobelaki ye comme chanteuse les grands mopa bavandi wana balobi bien bobetaki featuring na la chanteuse Karine Mokonzi la baronne kende kuna eza na YouTube Grace Mbisi sala makambo na malembe soko osala na vitesse mais kokalikile mama YouTube te eza risque wana eza conseil mpo na ngai oyebike nalingaka yo oyebike nazala fan na yo ata nalobelako te mais oyebike nazala fan na yo fanatique ezosenga kaka te oloba nazalaki fan na yo yango wana sala makambo kitoko kende musika kokalikile mama YouTube te mama YouTube akalikilaka yo te ata bosali rando oui wana eza biloko eyaka me bakalikili avanda alala alamuka mpona yo en tout cas asalango ata na mutu moko te alala alamuka akalikile soki akalikila mwa muke empereur 4K soki asalango parce que ye moko aza impératrice mpe asalango na cadre bolingo ya amour me asalango mpe na ndenge ya soin asala na désordre te ndenge osalaka na feregola le padre mpo yo mpe kuna osalaka yango mpo na bolingo yango lobaka bozala makambo boyebani alors osalaka yango mabe na désordre me ye asalaka yango na soin likambo bolingo na bango na kati ya kosaba ene yango yango wana Grace Mbisi zala mayele zala ekenge ndenge ozoja piscine na nsima zala mayele mpo soki ozoperdre contrôle yeba piscine eza mabe kozala na mwana même il y a 3 ans même il y a 6 ans même il y a 10 ans soki yo mama mitu ezokende mosika piscine na nsima ndako en tout cas nakoko continue koloba te mpo ekozala o papa robo moto aloba boye yango wana batela surtout santé ya motu na yo ya cerveau eza nécessaire nalakisi yo face ne bien omoni mare YouTube icône Karine Mokonzi ntango bakotisaka face en tout cas keba oyo ozokotisa eza moke oyo okotisi eza nde bilobela nasukisi awa Grace Mbisi r moko ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, na balinga kelengi ya komba congolais TV vraiment ngamu na zana chaîne na kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nyama ya danger donc ba samtalo la zaki bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.